makambo pasi makambo mawa makambo kokamwa bandeko nanga kande bayebisaka biso tambola na yo mokili omona makambo ya kokamwa bandeko nanga makambo moko ezobangisa na niveau moko pas possible mokili oyo bandeko nanga ebalukaka mokili oyo bandeko nanga ezalaka pasi pe mawa yango na makambo nyonso olingi osala yebaka ke oyo nyonso na osala ekozala toujours na baconséquence oyo nyonso na osala ekozala toujours et encore ka ndenge ezalaka bandeko nanga na baressort nango ezalaka toujours na oyo tolobaka biso moko bandeko na ngai ya mabe kozonga ya mabe penze kozonga parce que mokili oyo tozali eza na bato mosusu akozala na ye na motema monene eza na bato mosusu aolobaka keno natika nanga bato mosusu mpe aoloba réputation nanga nabunda makasi pour que nakoma oyo naza lelo sikoyo yo oyaka kobebisa réputation nanga donc ezalaka bongo tozalaka keba ezalaka keno oza moto ya media te ezalaka keba na oyo nyonso olingi obimisa na monoko parce que eza na bato ebele lelo bakota prison mpona makambo oyo kutu ye moko abandi ozwa yango neti bajeu aokanisa mpenza te keno makambo oyo ekoki komemela nga un jour ngambo alobi na ye kaka na ndenge kaka kosepelisa me un jour kolala kolamuka eye komemela ye ngambo moko bandeko na nga na niveau moko ya mabe alors tozalaka keba toyebaka nini ya koloba toyebaka nini ya kosala lelo oyo toye na makambo ya Marie Ntumba la famille ezosala pasi pe mawa pasi na motema la famille pasi penza kotala tala mwasi nzambe mwasi kitoko bandeko nanga mais tala Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko bien na système moko bio na système moko kitoko la famille Gavker eyeli biso ba solution ya kitoko Gavker eyeli biso ba solution ya kilikili Gavker eyeli biso peza ba solution ya kafu nayebi te nini etungisaka yo nayebi te nini elelisaka yo nayebi te nini esalaka keno butu olala te nzoto mobimba pasi na pasi ekozala malamu mingi benga Gavker bandeko nanga ngana lobaka toujours surtout na ba papa kilelo o eza na basi mosusu ba mama bakoma je m'excuse na posa nzoto pas possible eza na ba mama mosusu bandeko nanga bakomi kokoka lisusu ko maîtriser makambo mosusu te yango tokomi komona lelo ba mama ebele bakomi kobima libanda moni mama mkolo oyo akoki komipesa respect akomi kobima libanda. Pourquoi? Parce que côté mosusu mobali na ye azokoka lisusu makambo te yango eza toujours ya mutuya en tant que mobali soki omona makambo mosusu eosala te na côté nango na côté na yo plutôt
benga Gafker aya kosunga yo. Gafker azosungaka bato oyo baonyokwamaka na ba hémorroïde pota libuma plutôt oyo esilaka te. Gafker aza wana azosunga bandeko na ngai na niveau moko pas possible. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala. Bienvenue na ba onyo soyasika ba onyo soyakota sika na chaîne na biso. Toyambi bino na kombo ya Nzambe. Kande tolobaka chaîne na biso eza Kisongi Songi. Place oyo tobetaka penza Kisongi Songi ya sur pe ya solo. Awa penza totongaka kotonga na biso ezalaka nango public. Ezalaka teke kotonga moko ya kobatama bato bamona to bayoka biso tete. Biso totongaka na biso na ndenge moko ya bien. Lelo Kisongi Songi officiel ayeni bino Maria Ntumba la famille. Ta ndenge mikolo yo eza Maria Ntumba na Maria Ntumba ebele ya bato balingi bayeba nini ekomeli ye na prison makambo nini bandeko na ngai après kokangama lobi vendredi lelo samedi nini ezoleka lelo alalaki ndenge nini na prison eske makambo nyonso tu eotambolaka bien na prison kuna na kasho plutôt to eza ndenge nini bandeko na ngai avant tokota kuna topesa nanu mwa sensibilisation na balandi nyonso ya sika. En tout cas, ce que j'aime la liboso au côté de la chaîne Kisongi Songi officielle, bobo sanapete ko s'abonner, bo s'abonaka. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation lisusu bandeko na ngai avant tokota na mwa mozindo ya makambo na biso bamapango ya koteka yango yo. Bandeko na ngai bosombaka bamapango ezalaka toujours malamu en tant que parent osombi mwa place na yo pona bana na yo batela avenir ya bana na yo. Lelo ozali ozozwa mwa quelque chose toyebaka lobi te. Kan ndenge toyebi na Congo na biso kuluna koma ebele. Place nyonso bokende bomona bakuluna. Soki botali parcours bakuluna wana la plupart ya bakuluna baza bana moko bazalaki na ba parents ou bazalaki na mbongo. Ba parents oyo basala bakombo mais parce que ba parents na bango bakanisela bana na bango te, bakanisela futur ya bana na bango te. Et ya kosala kino bana mosusu lelo ba parents bakufa bana batikala na bango bakuluna bisika ya kokende ezate la nini ya kolia ezate omoni mwana akomi ko se débrouiller ye moko akomi kolamuka na tongo akende oyibaka pour que aya kolia lelo bapaka juma ebele ya bana baza kuna ebele batondi. Pourquoi? Parce que eza na ba parents ou bakanisela bana na bango te. Papa aza na bomoi mais aokanisela bana na ye te. Yeka kolata ba voyage akilikili ya kafu. Ezalaka malamu en tant que parent kanisela pe bana na yo ezala malamu mingi. Voilà la famille quand ndenge tobeta masolo ya Maria. Tomonaki awa rando ya ndeko na biso ya mwasi Maria Ntumba na papa na biso papa Sango. Ezalaki somo. Ofingana emataki kitaki toyaki komona rando wana pe bayaki kokotisa papa na biso kapundi walesa.
tomonaki mpe bana ya papa na biso Kabundu alesa na bandini ya église basepelaki na makambo oyo to bapropos oyo ndeko na biso Maria bando bimisa basepelaki nango te. Et alors yaki kosala keno bayaki kotindela Maria Ntumba ba convocation ya liboso ntango bayaki kotinda Maria azalaki na kine ntango azalaki na kine asimbi avion akei na ye Chine ntango bayaki kotinda ya mibale azalaki kaka na Chine eye kosala keno ayaki kozonga na ye wana asensibilisaki bafani na ye bakendo yamba ye. Oui, il y avait beaucoup de gens au bakendaki koyamba Maria Ntumba bazalaki kuna mpona koyamba ye jusqu'à ce que ayaki kozonga na kozonga wana azongaki c'était mercredi avandi jeudi azalaki na ye kaka na ndako vendredi ka ndenge boyebi bino nyonso aza na shop na ye place atekaka baperique baplante ka na shop na ye wana lobi vendredi nde mbila ekendaki kokanga ye bandeko na ngai bakendaki kokanga ye pourquoi parce que bapesaki ye convocation mibale mais arépondra na ye te ata ndenge azongaki il fallait normalement akende na nini na parquet ko se présenter vu que azalaki na baconvocation mais ye aboyaki apréféraki na ye avanda na ndako asalaka makambo na ye nde bayaki bandeko na nga kozwa ye na minute oyo eza ya kobeba bato ebele deja baoloba kuna keno en plus bakasho bapolisier na biso batikaka basi te bapolisier na biso emataka ekitaka bandeko na ngai ezaka pasi mpe mawa eloko ka toyebi mpona na justice na biso toyebi ke bamakambo ya internet bamakambo ya réseaux sociaux barando eza ebele bato bafinganaka na bango mais justice peut atalela makambo wana. Au-delà de ça quand nde napesaka conseil na bandeko na biso mosusu soki nzambe apesi opportunité ozala star na baréseaux sociaux yebaka balimiti na yo et surtout ke mpona bana nzambe soki nzambe alobi ke aotombola yo soki nzambe asali alobi ke yo na osala yo moto monene cela ne signifie pas que non okozala moto monene na nzela ya mafinga te lelo oyo eza na bato oyo baye minene na baréseaux sociaux lelo oyo bato bayebani na nzela ya réseaux sociaux bafinga moto te mais parce que ezalaki appel ya nzambe asalaka makambo na ta na ye omoni lelo moto aye mpe monene bato bakomi kolobela kombo na ye pourquoi parce que ezalaki ta ya nzambe et surtout nga nalobaka na basala nzambe et surtout barando tosala eza bien oye olingi osabola moto olingi oloba mabe mpona moto zala na bapreuve justement parce que makambo koki kokoma kane bakangisi ndeko na biso Maria Ntumba parce que makambo ya monene eza accusation oyo asali concernant papa Kabundu alesa. Est-ce qu'il y a de preuves? Ma preuve ezali soki ba preuve eza gloire au Seigneur soki ba preuve eza te ata soki eza makambo ya solo l'état akotikala kondimela ye te ezalaka bongo l'état akotikela kondimela ye te baoloba keno eza ba makambo ya ye moko afonde. Alors bandeko na nga tozalaka keba mpenza ya makasi na minute oyo ebele ya bato bakolinga bayeba sikoyo nde nini situation ya Maria Ntumba kuna na kasho toye komona poste moko mobali na ye auti kosala awa alobi ke non tout va bien Maria Ntumba aza bien na kasho kuna mais bino moko boyebi lelo eza samedi comme bakangaki ye lobi vendredi moyen ba atteindre dossier na ye eza te donc lobi vendredi alalaki lelo samedi akolala dimanche pe akolala bakobandolandela dossier na ye ça sera le lundi nde bakolandela dossier na ye soki bapreuve ezali bamakambo nyonso bamaamandi oyo il faut afuta donc soki nyonso esimbi peut-être lundi nde akobima mais soki mpe esimbi te moyen ya kobima bandeko na nga ekozala te ezalaka bongo ezaka pasi mpe mawa wana topesi bacourage ka na famille mobimba ya Maria Ntumba. Je sais que
tant de personnes baofinga papa na biso papa sango ebele ya bato balobi o papa sango ezaka barandi oyo bareseau sociaux oyo okoki kokangisa moto bandeko na nga kokangisama ya Maria Ntumba ce n'est pas seulement papa sango il y a aussi bandimi ya église ya pasteur Kabundu Alesa oyo basepelaki te na bapropos oyo ndeko na biso Maria abimisaki et surtout que bapreuve eza te yango esali mpasi bandeko na nga toyebaka ata ndenge nini na kosololaka tomonaki ata message oyo Maria Ntumba atindaki mpona ministre na biso façon abanda oloba soki soi-disant ministre okoki koloba na bakonzi ya mboka boye te il faut koyebaka oza moto ya média oza moto ya réseaux sociaux il faut koyebaka ndenge nini ya korespectaka mpe bakonzi ya mboka c'est vraiment très important nga nalobaka yango toujours et encore mais courage toyebi ke élévation nyonso avant ekoma eyaka toujours na humiliation eza na bahumiliation mosusu eyaka na vie ya motu bandeko na nga mpona koya kotombola motu mais eza mpe na bahumiliation mosusu eyaka na vie ya motu mpona koya lisusu kolalisa motu ezalaka bongo alors courage kaka na ye moko Maria Ntumba courage na yo kaka courage na fiancé na ye Kevin Issa et surtout la famille mobimba na bafani nyonso ya Maria Ntumba. Je sais que makambo nyonso situation nyonso au début ezalaka un peu difficile mais avec le temps tozwaka bastratégie ya ndenge nini tokoki kocontinue nango yango kaka nalingaki naloba bandeko na nga bobosana mpe te kosalela biso partage ya video oyo bopartagele Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu